N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com www.potonapoto.com motema lange emema nyonso ya malamu na mabe lelo ememi kilo estoma nange elia nyonso misuni na ndunda lelo elia nango bolingo atomoni nga na lelo nzala kopia bilei te motema na ngai etondaka lai po bilei ya motema na ngai eza yo fa. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la grande famille de Binafilé. Voilà, lelo tozan en France, na mboka oyo, esika saf, il y a Binafilé Fandi, la grande famille, il y a Binafilé. Lelo tozali na anniversaire na biso, il y a mouvement, banda, élève du maître, alongwa pa ya Fabugaz, orchestre, etuko kokisa, inane lelo. Na inane wana, turubaki kenon, ekoki koleka boyete, feto fete yango. Feto fete yango yango to bengisi batu nyonso bandeko nyonso o balingaka Binafilé yango lelo to fula bougie biso nyonso mais na kopesa maloba na président ya saf na biso le président Papi Mangunza a présenté bureau a présenté bino batu nyonso baye ko sepela na biso to fula gâteau oyo ensemble. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je remercie d'abord la présence à tout le monde au Baza Awa pour nous soutenir staff Nabiso, la grande famille de Binafilé. Si on a tali na mpanzi na omona toan de konabiso popol mupasula. Vraiment ça linga plaisir ko mona na kati sika oyo. Tout dans staff il y a deux pliques. Tout dans staff il y a tout ça sur la maître moko ya sécurité. Il y a un staff il y a mieux de son. Et Aza sur place, dans ces pays comme on a battu tout, tout ça, Michel Kombe, tout ça, maman présidente Nanou Diamona, tout le monde, Alisala, beauté image, bino nyos, on appelle ça bino merci, on a bino akate sikao. Parce que Mokula Lelo, batu nyos, bah se permettre de bakuta na biso elongo par rapport à maladie oza. Donc batu tout, baza bandako, bazo banga ma biso, to s'efforcer to kuta na kat na osika pour na ko remercier quand même qu'on fêtait une année. Il y a un mouvement na biso oyo Binafilé aza leader. Na remercier tout le monde, na remercier peut-être abatu nyonso ba na kati sikoyo. Nzamba batela bino neto sangane sikoyo kozonga na biso, nzamba za na biso. Merci pour na mutu tout aza na kati sikoyo. Fête une année à mouvement. Yo biloko fa yo. Botuko landa président Nenga Utuko Loba sukoyo tozo présenter bureau ya Binafilé, bureau ya grande famille ya Binafilé France où ils appellent bureau ya munene ya liboso na représenter tozali na président na biso président Papi Mangunza ozangi musala pesio musala. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Tozape na vice-président Lamini Donvo. Tozape lisusu na koto ya ba maman, tozana présidente ya ba maman Odile 5 étoiles. Pesa makambo zo makambo. Voilà. Après wana toza babi esika tu batu basangani fo boza pe na bato mayele pe batabwanya toza na sage na biso ya mouvement mutamayele na biso ya mouvement des rois lapino des rois de Bateke. Voilà. Toza na mutu mususu basara na musala moko ya mayele
tozali na Babi MB Maviva. MB Maviva. Voilà. Tous appels sous pour bureau za munene. Tous appels sous na chargé au atali communication ya Bina Filé France. Kwanza Munu. Et koto morone pena babi pesa makambo za makambo makambo bisala makate na Paris ali sala ibi makambo bote image ibi makambo yo et dino image ibi makambo yaka mabe et ba pour la me ba oni mate Bina Filé gagner bango ba oni mate parti parole morote na poto aya oyo kese nini oni otina parti parole na poto aya aidate mais Bina Filé tche makambo pesa makambo mona makambo élève du maître Bina Filé ne makambo atini parti parole na ye na poto na Paris. Parce que la pampa mbate, a outi bena ki na sali boulot, Bina Filé foutele biya ya bena miki pour saka musalo na poto. Yannick WhatsApp, il obelia solo. Balobi, voilà, wana nyoso bomoni bureau. Mais avant, monto a pesi biso salle, tozana Blaise Zebele. Congo Vibration, salle Oyo, Isaiah Bango, merci beaucoup, décoratrice, décoré Kitoko, maman, Nzamba Pambolayo, na pesi sous parole, na porte-parole na bisto, apé Sabino, pesa makambo zo makambo. Yannick WhatsApp, mon message. Donc, merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Yannick WhatsApp, premièrement pour Nabatouba Ebingate. Nazali porte-parole, il y a élève du maître depuis Kinshasa, Siko Nazan à Paris. Et Nazope Sabino, merci. Parce que Namoni Penza étant lissou Yamokonzi, porte-parole, il y a élève du maître Nakati à Paris. Nazope Sabino Penza, merci beaucoup. Na présence na Bino et na ndenge bo manifester pour na inane ya mouvement na biso. Donc balobiso qui moi na botami inane ça se fait. Et na pesi bino merci beaucoup na présence na bino na pesi merci na président Papi Mangunza pour na moni penza que staff na Paris et ça penza makasi donc bana poto va répondre présent bana poto baza d'accord pour na président na biso full boss élève du maître Trangeta Nostradamus. Donc merci à trop na présence na bino et na pesi merci lisusu na batunyo so ba soutenir orchestre na biso de près ou de loin et particulièrement na président na ngai les full boss Nostradamus Trangeta. Bayoga douleur, en tout cas douleur bazo continuer. Mais il a la CTK que zali positionnement zoya. Batu nyonso baza présent lelo et bon continuer ko soutenir artiste na bino ayembela rabino banzembo kitoko ayembela kibino na album mo uta ko bima banzembo kitoko et album mo zoya positionnement a osela bino susu plus que o asela kibino pour comprendre pendaka salam salam et mingi ya rolobezate na sepeli kaka parce que ngamoko naza présent président oyeba makambo président o vivre ngo poto eza d'accord donc merci à trop merci beaucoup babi to bosanité to balobi esika tout bato tout balandi biso basaf tout bazaliawa tozali na saf ya déplique bazaliawa tozana amigo cette commune babi présent amigo cette commune wana saf ya déplique babi to bosanité amigo ba besoin mona fa déplique voilà wana saf ya déplique maître Tony di kofi béton na peso mikolo ye wana voilà saf ya miel de son tozali lisusu na saf ya di cap la merveille babi ndeko na yemoko Popol Pasula président pia ba journaliste ye wa Popol président telema mama na yo Popol Pasula voilà ye wana voilà voilà tozami na bandeko tout ba yami biso balandi biso to abena ndeko na biso ya comédien Kofi Kosa ye wana Kofi Kosa papa tema ba mona yo ndeko na biso ya comédien à terre munene voilà merci beaucoup na batunyo so balandi biso bonne fête bolia malamu bomela malamu. Beauté image, le meilleur des pas. Bonsoir, chers amis internautes. Balandignon sur Beauté Image TV.
Les lobos comme pour mon nani Magui la balançoire des retours avec force. Donc Magui la balançoire le loi elibino pour nanini et ça un an anniversaire il y a orchestre il y a bien affilé. Nakata Kinshasa mais ko ato salon nakata Paris. Donc bande kunanga un an ça s'est fait. Donc bien affilé ninga zawana bande kunanga atindi porte-parole na ye ay ko représenter na niveau ya poto na niveau ya France. Na minute tozana ye awa aye. Tolanda ye to kanini amemeli biso pour na un an na bango orchestre. Bonsoir. Bonsoir maman. Boni papa. Ouais, ça va en tout cas. Avant tout, na banana on peut s'emboter na Nostradamus. Bina filé élève du maître Trangueta, le full boss, mon patron. Place Orlandangaï. Et voilà quoi. Donc, bonsoir Nayo président et félicitations à l'initiative initiative aux oies. Il y a coupé ça Batumisala, initiative aux oies. Lelo o inane ça se fait. Donc voilà quoi. Est-ce qu'on a un an, ça fait déjà un an aux autres travailler? Oui, ça fait déjà un an on travaille parce que nous avons qui na Kinshasa. Nous avons qui vraiment pembeni un mouvement là et ceux qui n'aient pas on a qu'à continuer musala là. D'accord, on a un an on a un moment difficile, bon moment au boleka que vous avez un moment baki non continuer soutenir Kati. Donc ça n'a pas été facile. Ouais, certainement ça n'a pas été facile. Au moins le gagnon c'est ça facilité. Même dans Moussala, n'importe quel Moussala, ça n'a jamais été facile. Et même, je crois bien, le président n'a pas élève d'y mettre le full boss. Ils ont facilité pour naïe, mais les lots, les lots toujours fêté une année à Paris, c'est quand même quelque chose de grand, je pourrais dire ça. Donc ça n'a pas été facile. Mais les lots tous à place où tous allés, pour tout ça la Moussala n'a malam, décision n'a à Zoua. Il y a que ça la carrière solo naie et le lot fruit na ngwezo mona parce que imba banzembo kitoko abeta ki album naie liboso isimbaki et le lot o fruit na ngo yango donc tout va bien quoi. D'accord, merci beaucoup. Ce que vous promettez bisonini qui au qui m'a été, tu vas toujours travailler avec lui donc pour vous ala kaboy. Au moins le lozaki a au qui mi lo boké kuna to batumsupe ba proposer ba mo ndozo travailler pas bien affilé, ba mo ko benga be ona ndenga kintu ekipo au rejoindre bango. Ce que to au promettez bisonini qui m'a bien affilé to continuer toujours à travailler avec lui. Mais aussi longtemps on a Paris on a continué à travailler et tant on a qui na Kinshasa on a travailler et pourquoi pas on a continué à travailler au moni muto o azo promettre il faut toujours que zalana parce que ba flèche naie aller-retour yango pe komelinga donc je ne pense pas pour l'instant le quitter, je suis toujours avec lui, on est en train de travailler toujours sala musala et voilà quoi. Donc sinon musala naie na entourage naie au moni yaza muto moko boye azala vraiment bon azo reconnaître batu babimisa na musique azo reconnaître batu o basala musala malamu et je ne pense pas que eza facile pour ngana tika yo aussi longtemps le long na Paris nazo représenter mouvement nanga donc tozo bunda penza bitumbo je crois bien to bunda ngoti na suka donc voilà quoi. D'accord, merci beaucoup. Ce que vous promettez bisonini to l'album ezo bima ou bien bokata na rande bosuki kana album wana bote robimisa. Non, toko kata na ndeni depuis chez les maestros Fabo élève du maître les full boss et à salam na malamu ou lelo et ça lui a continué donc toko kata na ndeni ceux qui artistes a mbara makasi bon donc je crois pas que toko kata na et artiste a continué ko sala toujours musala ko sepeli sa ba fanatique na une année yango tozo fêter yango na Paris. Une année en porte-parole naé aza siko na Paris plutôt azo représenter valablement. Donc au cas en tête ça musala album positionnement ils ont en préparation tous en studio tous travailler banzembo kitoko ezali o boroyo ka banzembo o boka ki wana eza bien eza kitoko mais siko banzembo o ezoya ezala plus que kitoko koleka o tout ça là ki liboso omoni aza mutu moko boyo aza artiste complète aimbara bien et je crois pas qu'il y a décevoir les fanatiques. D'accord. Merci beaucoup moi ba dédicace. En tout cas, nazo pesa mbote mingi na batu nyonso o nanu et bazana biso de près ou de loin et batu nyonso o ba soutenir biso pendant ba moments difficiles na ba moment ya bien auto passé et nazo pesa mbote na Sylvie Sweswe et Diamant Noir nazo pesa mbote na Rit Nzele o azara toujours na biso nazo pesa mbote na Chico nazo pesa mbote na CG na biso Yves Ntilulu nazo pesa mbote na directeur
na biso bango ba continuer ko travailler toujours na élève du maître directeur Ntsasa nazo pesa mbote na Igo Wambi Arnold Wambi l'homme selon le cœur de l'élève du maître nazo pesa mbote en tout cas na ba musicien na biso nyonso o bakangi motema na ba o ba yesika parce que moni muto asala musala malamu ba réunion toujours pour na continuer fonctionnalité à travail donc on pesa déjà merci na ba nyonso o ba ko rejoindre biso na Kinshasa na mouvement na biso ba chanteur ba animateur ba tout o ba linga élève du maître ba rejoindre biso pour ba comprendre place ni o musique ezalelo au monde ezali kamba génération. Et comme ça les génération na biso yango ya génération na biso penza yango génération makambango et comme ça génération na biso artiste azana succès ya rosakanati maman soki na la poto lelo oyo ba fêter ba sali inane ya musala oyo banda ko sala na carrière solo na ce que artiste azo promettre donc merci en tout cas na batu nyonso o balingaka biso merci na ba musicien na biso ba kangi mutema malgré ba pasi malgré bisengo ba kangi toujours mutema pour continuer na biso merci na biro na biso mobimba merci na ba porte-parole na nga ba ndeko na ngai ba confrère na nga ba tika na Kinshasa notamment Dieu merci mpaka doyen na biso et Marco oye ko rejoindre biso pour comprendre que mpanzi wana musale za la raté musale zande kotoyo banzembo kitoko merci na Manassé Kasaya et merci en tout cas na batu nyonso ba soutenir biso de près ou de loin en tout cas et droit au cœur quoi. Merci beaucoup, c'est gentil. Côté image, le meilleur des pas. Voilà, dans le monde entier, merci bon on a des micros, merci parce que Magui la balance de retour avec force, Babi beauté image TV na derrière la caméra. Bon, maman présidente, il y a bien affilié au cœur, c'est bien affilié na kata Paris. Babi Paris de Makambo, un an ça s'est fait. Misou banda bakata na banzela mais bien affilié bingana binoti na lifobo. Donc on comme na binoti na lifobo donc muta ki matobelu obelo pemi okufe longwe. Donc bien affilié lo bingana de Makambo, maman présidente biso yeyo. Bonsoir maman. Bonsoir. Ça va te sentir bien? Oui, très bien. Siko, maman présidente, Nabi Moussalo ndeza boye, bana basi bakoma ko kima. Bana basi balinga soko kota na Moussalo te mais yo tongo yo ndimi lelo comme maman présidente. Et ça lui ondeni. Ben écoute, merci déjà pour la question. En fait, on a côté on a système ya kalaté ya bato basala ki kalaté, on a côté on a système na ndenge na biso po biso to na maramnyo so. Et bineli na biso et lobeli na biso donde na kotipe na système na biso ya sika déjà naza femme d'affaires na produire rapé ba musique donc pour na mona ki eza mie na kotara pour na et faciliter ngape ba voilà merci beaucoup maman présidente ya bina filé na kati ya Kinshasa na kati ya Paris sikoyo est-ce que ndengo koti na musala oyo oza komona que peut-être plus tard ben suite kozala ben injure kozala ba difficulté kozala est-ce que okatana na kati to koma jusqu'au bout ben pona ba injure ko finga batu ben tu vois eza ndenge na biso de ba congolais avant même na zala ona ozala ba finga na bango déjà donc ce ba finga mais na rolinga te na kota na monde on a au finga ngana za juste pour na travailler hein c'est pas pour na za gaz mais juste travail quoi tu vois c'est ça qui est important pour moi et le reste je m'en fiche. D'accord, merci beaucoup. Bozo préparer biso nini poto mon album e bimaki bina fila beti ngam nazo biso pena ki mama ngana na monde média bina fila beti donc ndenge succès ye makasi boy album etalami e betami est-ce que prochain album bozo promettre biso nini est-ce que makambo eko leka o esalamaki liboso to bokata na bino na nzela. Ben jamais to katana et to katana jamais parce que déjà baloba même avion va et mata ce qui a réussir déjà nasser c'est qu'à décoller bien donc vu que déjà ça déjà c'est bon donc to kende ti na ifo bon côté image le meilleur des pas. Monsieur l'abbé Jean-Marie ingénieur Lidjabir Nedja era dozaro bien nalokela molili nalokela mina lepiso monaniki peradoza wapi nalokela molili nalokela mina lepiso monaniki ekosalanga pasi ndebela ngai ndenge yokomalanga mbongai mpe na ngambo olingo ya bomwana nayebaka na nga te lobi tokoki kokabwana Victor nazalaki ndekoloba no bosoku ozomba eleka mingi tokozanga ngai
elonga yo moko ponaki na ntango pasi lelo na ntongo esengo babuki mumano Papi Mangunza. Apalata kama ngwanzu. Bongo yana mbongo zonga yo. Ah, biso En tout cas, l'animation, on a prime. On a opé prime. Ah, biso. Président fanatique, président. Merci. Policier. Affilé, donc soirée l'équipe bien, tout sepeli.
to sepeli vraiment to yaki ko soutenir mouvement na biso o biso to lingi mingi donc to yako soutenir yo quoi na premier anniversaire na biso ya groupe to ye awanga iti de palata ye Irene Kweta mbidika donc to aba fan club ya mouvement oyo donc ba félicitations ebele mouvement ndenge zo kende donc tozo sepela yango to yaki Bina Filé Baoka douleur. Ça c'est ton vieux Kofi Panda de la part de Marco Mopanzi Sango. Non, sur Abetolo Lissola Kofi Panda quoi. Donc, on est à Paris, on ne parie pas à Paris. Paris c'est magique, tu vois ce que je vais dire. Donc on est là, tu veux soutenir une année en mouvement. Et puis voilà quoi, on est dans les bons, donc voilà quoi. Baoka douleur. Bonsoir chers frères, vraiment avec plaisir, il y a Web Samino le loquet. Tout ça qui a pour l'anniversaire Nabiso, il y a orchestre, il y a Boss Bina Filé, Boss Live. Ça fait une année, l'autre fêtant vraiment, tout ça en plein Paris. Il y a un président, il y a un mouvement, il y a staff Bina Filé à Paris. Donc tout c'est payé vraiment dans la Biso et Longo, Batotu à Belgique, Suisse. Espagne, Yves Mapona Moukalelo, vraiment, on est d'accord. Tu remercies tout le monde. On est ensemble avec tout le monde. Vraiment, je crois prochainement, tu as nouvelle monsieur par rapport à l'artiste Azoya Kalatia na poto awa pour na misala, pour na clip, pour na album, je crois. Vous avez nouvelle monsieur Asika. Na pesi papa aloba. Ok, ouais. Bina Filé, on est combattant na yo, biso ne dozo défendre ne ma belende on na kati appareil en biso. Donc o chi konseke. Donc bossa na kombo o te parce que on est combattant na yo massa Yannick WhatsApp. Donc non tini WhatsApp na miki la zo défendre yo, nenge biso ba combattant to défendre yo. Ba so ba fali ba beti ba concert ana ba poto ya ba grâce na biso. Mais le lot to est ce que pour na Filé, azala na problème na mutute. Azalaka na problème à mutute, jeune homme moko boye sans rancune, à respecter encore on est wera. Donc ma pambole belé, Paris là au Tokos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.poto.com